boni santé boni makambu est-ce que merveille rambo va révoquer la quartier la tête au thé? Ouais, merci beaucoup Zachary Mwamba. Donc pour question ils analyse ils place to loba makambu to monaki ba émission salami to moni blanc ayaki blanc na Mosaka boyoki mamba lobaki donc na TV alobaki merveille rambo. Comment les a merveille rambo te comment les a la makengo merveille donc merveille makengo il est révoqué dans ce quartier là. Au moni lelo merveille makengo ti amata avion ti asala apprenti digital et ça na passeport de service il y a quartier là mais il y a rôle les katene be mission a déligré muto afulaye natinga pe na rambo naza journaliste na porter la confite mais na lingaka photos en arrêté parce que ça la wera et ça la JB et ça la fali poupa tant que muto zo travailler pas ne soko yo comment détourner ou comment loba ba n'importe quoi double Rolex mbanga na mbanga international na koya na ko expliquer yo parce que tant yaki na koma makengo tant le ba peso comme merveille rambo aussi même pas to koya na TVT pour délicat. Mais yo continue au caisse, parce que voyage à France ba memio, parce que voyage à Pontino ba memio, voyage à Tanzanie, mutunyo sakenda raté, et le wasilika ya mwana akepoto, abani ko loba ba n'importe quoi, abani ko finga, abani qui senzora muninga na ete, tant qui senzora bana makamuna quartier la terre, ye mwana na makengo azara wa, azaso na village so yuwa biso ina luila, ale lelo ba façonner yo, ba pesio makamwe pas verambo na bi cette fois-ci 2022-23 papa na ebisi oza boss amboka taba bituni no fula aye kozonga latino azongi latino quand même na ndenge ya logique kuna pe bato baloba keno aye na bakisi aluki abundisa badadi mula ba Francis Dibaya po badie mikilité aye susu kote susu aye so obundisa susu merveille rambo zo benga merveille makengo abundisa sur la latino pour nenga kemi kili il fallait y pas mais matin ko fait que na bango to liboso il fallait y pas ça ya yepe susu na makamuna pour aluka susu ko déstabiliser ko fait bandolinga ka ye abando boya lokwa neti bino bongo lobela siko ba okeno kisinjora yende mutazongi na mouvement merveille rambo aza susu ya portateur aussi le temps muto oza soldat makasi ya quartier latin oya bundi bitumba makasi auprès ya Kofolomide. Donc lobi bongo na yo kio mena koloba loko mo boye donc Kofolomide n'est patron. Kofolomide n'est président ya quartier la terre. Au moni Kofolomide n'est ngazawana aza na loba lo mo boye na orchestre. O bien lo mo ki senzo atamboliti. Mais ki senzo atambola c'est normal. Eza na mutu mususu. Kofi akala aza ya leloti. Quand on yeba Kofi tanga banda ba chacho andola ta ba bazette. Mais le Kofi aza le seul artiste oazola ta forme o lelo penda ke na maison. To mona ba vidéo to check yango. O meke vie penda beti bora 60 000 €. Petit nanga makengo conseil na opesa yo respect fozala na kisenzora pour kisenzora muninga nete soki ya sali droit de réponse yeba siko biso bato kisenzora ponga nazanga mutakache la tête nazala nga bete ko faire pesinga mo mais tant que yaya et tant que yandroit et tant que mutanzora soki ya démarrer nzora a sali ka ba droit de réponse biso to yele ga na démission na bino et puis to rotuma effort pour to banga mutu te po babi mutafinyo na 6 heures yo yelena c'était donc toza bata ba face toza batani to expliquer une idéologie à soli mabe lelo faire rigolo na première sortie na ye médiatique après avoir que allait carcérer na prison ndenge to yoka biso tout ndenge azaki na prison ko frère kobima na ye asaki près conférence de presse na ba confrère journaliste diaspora ou bazali kuna to mona mo batebele ba yoyo casserole masala nga yoyo casserole wana vrai bazalaki wana batutu bazalaki wana tout et tout et la mona ibango maintenant sikoyo ko ba faire rigolo lobi keno a grand chanteur ya mboko yo batutu ba finga ye ba critiquer ye pour ça grand ceux qui bazalaki 5 grands chanteurs na mboko tamsu ya ngapema to ba yo ta ke journaliste double Rolex na ville ya Kinshasa na Congo na époque 5 bons chanteurs ya makasi bazate. Bon, on va faire place on a salaire parce que ba chanteur ba zapper ba l'équipe faire. Faut to lo ba clair, nga lo ba clair. Mais nga lo ba vérité. So ba chanteur ba za ba yemba nga pe ko le ka faire ba. Fallait lo ba ko nini faire place on a gafé pour ani. On m'a dit on va faire ba za na ba bureau. Na bato ba za na ba on e ba te bato ba landaka ba faire ko ba flataka ba mbongo to ba fallait ba gene époque na biso. Wana so fatanga so na époque na bango.
que nga naza grand chanteur mais tant que nga naza grand chanteur te kasaloba qui peut a souligner bien le que non abike ba madilu ton bazala ba pepe kale bazala kese pa bazala et tout tando ka mutando lo ba te ba grand lobi na époque na bango lelo à l'époque na bango ah bon soki na époque na bango on a lobi bien donc Hervé papa Hervé fait rigolo la lingake tara boire double Rolex donc sans lobi bango ce qu'on a corrigé donc on a azana raison parce que ça grand chanteur pour na moko 5 bons chanteurs yo te habité yo ka sikola na moko bazata parfait yo na bi faire na génération na bango soki ba tie parmi les 5 chanteurs oya makasi ba otanga faire mais na détaillé que faire azali numéro 1 faire azali numéro 2 faire azali numéro 3 mais na lobi na 5 chanteurs na temps ya faire ya lobi bazate soki bazala ki ne ya soki bazate ya ko bataka za grand chanteur parce que yete mutapona ba chanteur ya za musicien net ma musicien pour la coste yemba danger faire yemba bien héritier watana ba yemba danger nani miel de son papa snell yemba danger fali poupa yemba danger so yo ko lo ba ke ya za yeso komi nani ya komi babenga bana bato bapona ba musicien bazama omoni petit Zacle yoza journaliste à makasi yoza na idéologie vient na biso Zakari faut venir to chaka ba liste to epena to voter au sali mo soirée mo pas venir biso héritier mfuki baté mena ata 20 journalistes to telemi penda boy to ba no pona scoba star o ba beti na année tam 2022 2023 biso ça te que presse pour ba presse ba mo corrompre ba o mona ba tout mo ba ça c'est loro mo boy mutu mo ba za na rien aketa mtu na ndoko musicien mo bakabele catch o mona poni mutu so biso mo presse photo ndo pona scoba musicien 2022 meilleur artiste Fally Ipupa applaudissez to betele maboko 2023 meilleur artiste fait rigolo to betele maboko wala so mona ba polémique aussi là 2023 2022 2021 to ibisa so na ministre na toutes nos questions banda 2020 2022 musicien ni wa sali succès na banzembo koleka ba misa Congo pesa ngape kombo mais na yoto mona yoto soulever akeno Adjan ba pesa nzembo mais c'est le yo alobi ke Adjan aroyemba te na dynastie Adjan pe a fâché Adjan sesele a fâché remona ke comment c'est le yo ya comme nanye pas faire rigolo on a ko interdit ba projet ya ko sangisa ba anciens collègues c'est l'idée et outil pas ya faire rigolo on s'en prend abengi ba grand abengi ba anciens collègues na ye o ba saki dispo ya roya pour la dynastie o allez c'est le yo le kalo ba keno Adjan aroyemba te parce que pas au monde Adjan azo kanga matro pas héritier watanabe et moi qui na répété wata et tout n'est-ce pas comme robeta ba cesse mo be allo ba keno Adjan aroyemba te na dynastie yo te que Rolex ça c'est le nini bon on a pas un message passer le c'est le affaire c'est le hasard mutunanga na sola bien ce qu'on fait le mutako décider la dynastie to c'est le ya mwana question ce qu'il faut retourner ce ya mwana pe na tuni c'est le na tuni pe faire rigola dynastie quand bo sangisa ngona c'est le bon c'est le na mbongo ndambu yo che mbongo ndambu bo beta dynastie toni donc dynastie to ebike za ya papa Hervé faire rigola ndenge bazui c'est le yo ndenge ba monto bazo ba limbo ndenge ba beta ndenge bazo ba babindombe ndenge bazo ba bikritoni ndenge pe ba yozo Adjan lelo so yembi na faire rigoler za maman na dio parce que Adjan a grand chanteur ya mboka o Adjan yemba nsembo mo Simeon ti lelo o musicien yo so ya na maison mais nanu mutalongola nsembo wana azate na pe na cheli bino preuve à l'appui na cheli bino pe $100 musicien o roya na tige ako nzi yemba nsembo ya Adjani ya Simeon ngai double Rolex na tiki numéro nga plus 243 89 680 67 69 na royenne émission na yo na ko pambe $100 Fally Ipupa c'est 29 octobre à quoi affronter Bongo Stade de Martyrs pour la première fois na génération 5 na génération 5 comme on a mutali bosso a osé pour affronter Stade de Martyrs c'est Fally Ipupa c'est 29 octobre faire rigolo la paix héritier watana BP annoncer qui peut Stade de Martyrs na moni na ba affiche et tout le 25 décembre ce qu'on fait rigolo là hier à lobby mais à cette date ce qu'on a faire Stade de Martyrs il y a fait rigolo là est-ce que et super au comme appena que non à remettre en pas pratique. Bon, petit Zacle Mwamba Zakari Mwamba Massa nanga journaliste à Makasi. Na kolo ba ke martyr eza ya mutute. To mona te martyr eza ya JBT, eza ya Werate, eza ya Ferete, eza ya Falite, martyr eza stade. Ba chango pona mutute abeta. Eza lobe oye lo ba congolais na kamo abino. Eza mutabeti na martyr. Atondisa ta beti déjà ça de martyr. Siko polémique yango zani. Et puis martyr ne eza loka na ponga bi. Ba chango wana.
côté ezalaka kala wenza bichakuchaku donc evandi nango kaka wana obeta na marti tomona mpe baorchestre ebele ebeta mpe na marti yo oyebi tofilmango mpe betonde te bamisu bakoma yaya tokanga libu tokanga riba bato bakomona donc botika Fali Poupa. En tout cas, merci beaucoup na King. Nga sepela ba muto sala ne musala bien. Botika ba polémique o ba msuba loba Fali concert les annulé. Concert Robert Matewane comme jalousie. Merci Nabino tout boza bon éparpillé à travers le monde. Confiance au boza au Zakari Mwamba. Nakata Tumba Tumba TV officiel. Merci na abonné nio surtout yangai na ba on ba s'abonner te. Boko tara déjà bo s'abonner awa massivement. Nakata chaîne Nabino Moko Tumba Tumba TV officiel. Salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes, vous qui êtes éparpillés. Oh boza toujours wana au fou au moulin pour nous soutenir Zakari Mwamba. Merci beaucoup. Boko pour les tige za toujours awa na la crèche. Na quartier Matonge na commune ya Kalamu sikani ni makambo ko fanda wa. Lelo idéologie tumba tumande to tumba di na ibisaka bino idéologie ozala toujours ya nzambala bien makolo ngulu na kolata sandal mukolo bana poto tout boko kotizelenga la boko kotizelenga na château rouge wana ba honorable Arnaud Waku motema bato mama Emerode ba Monique Kase Momo Kasi la présidente de toutes les femmes quinoises moninga bato mama Amida Chati Kamere mama Amida Chati Kamere présidente ya fondation la Colombe Badanga Kimpanga garçon Shengene Patrick Samba le médiateur garçon capable Batete Tumba Mungedi la beauté chinoise pour cotiser l'art na château rouge na bodege mutu na Israël a sombi sandal jazi que salata mukonga la rolata sandal merci la bato tout bossa la confiance awa lelo to kotumba inga to kotumba na nganye idéologie ya retirada remontada merci na Eva Tumba Kalombo marche mukunu pa wani na so présenter bon ba sincère condoléances na Eva Tumba Kalombo auto perdre bon oncle na ye. Vraiment merci beaucoup. Torozala Zalawana na Dodi et na Betani wana pour que to rendre hommage ba dernier hommage à oncle ya Eva Tumba. Vraiment merci na Dani de Real de Madrid, merci na batutu le Hombo mo konza Autriche, le grand esprit yoyebi le Hombo ma mo konza Autriche, le grand esprit. Merci pour la soutien na merci na batutu boza toujours soutenir ngai. Déjà le lot Tumba affaire merveille Rambo. Est-ce que le quartier la tête toté? Est-ce que merveille Rambo va révoquer la quartier la tête? To va révoquer été Ingaye double Rolex tant ça kokota déjà batutu boza kolamuka Yannick ni à Rombox ouais retirada remontada danger des fois double Rolex danger masananga Zakari Mwamba ouais double Rolex tumba babi des fois c'est donc babi chaîne au senti Jésus na Nzambe batala chaque dimanche merci beaucoup na babonné tout obolinga double Rolex ba chinoise ba maman autorité babi to s'abonner awa babi awa ne makambu Zakari Mwamba tumba mais faut na pesa pe mbote bato ba suniterni nga vraiment bana ni no venanga feli munele babi le finito des fois c'est banini mwana roi za mwana roi venanga feli ya feli na biso legi ya feli na bango venanga prêtre ndenga blagitse na François na sustor na balusi subwe na mona susu héritier matuka mabitoko boss na ngola masananga mon ami personnel parce que ça patron et puis na moni su Faustin Kintsona grand prêtre Faustin Kintsona et puis na Robert Kintsona na Londres wana na batu ba souteninga et puis Vicky Tolo papa na Chanceline papa Mounianga na kati ya France et puis sans oublier Marie Soulfouma balobi un bogar na Genève na Suisse wana donc ba question yo ba réponse ya ngai. Ouais, merci beaucoup merci. Na boss le boss Yannick ni à Rombox, c'est l'homme qui détient le drapeau. Na kata Soudafu wana Yannick ni à Rombox, c'est l'homme qui détient le drapeau. Merci pour la soutien na yo. Merci na Trézégué Mouzal de Midier. Pourquoi pas Kachomo moi ngai Kachomo moi. Na robot na terre pas tout chine mutine moi pas tout contrôler toujours ma solo car ndo boza contrôler tout ça bongo. Awa na double rose auto beta ma solo. Boni santé boni makambu. Est-ce que merveille Rambo va révoquer la quartier la tête ôtée? Ouais, merci beaucoup Zakari Mwamba. Donc pour question ils analyse ils place to ba makambu. To monaki ba émission Salami, to moni blanc ayaki blanc na Mosaka. Boyoki mamba lobaki donc na TV alobaki merveille Rambo.
Comment est la merveille Ramboté? Comment est la Makengo merveille? Donc merveille Makengo, il est révoqué dans ce quartier la terre parce que au moment où chaque fois il y a vivant et de viande, c'est le décès d'être tracé chacun de nous. Le lot n'a pas sa faute, c'est pas à mon père ou mon conzi. Azo fou là-bas tout. Et il y a des petits missous va fou il faut respect ça. Au moment où le lot merveille Makengo, ti a mata avion, ti a ça la apprenti digital et ça na passeport de service il y a quartier la terre mais il y a rôle les katene be micho a déligré muto a fulaye natinga ve na rambo naza journaliste na côté la confite mais na lingaka photos en respect parce que ça la wera et ça la JB et ça la fali poupa tant que muto zo travailler pas ne soko yo comme détourner ou comme loba ba n'importe quoi double Rolex mbanga na mbanga international na koya na ko expliquer yo parce que tant yaki na comme Makengo. Tant que le pape comme merveille Rambo, aussi bien part sur la TVT pour délicat. Et puis à salir des missions. Et là on dit à Kimi Karché la terre, à Kimi Sernaye, à Kimi Venzo, leader américain. Parce que tant que le leader américain comme une orchestre wana. Et ça bagarre bouche. Et un tiré le sali tumba tumba. Ça double Rolex va tirer tumba tumba. Est-ce qu'il faut na banga Zakari moi? Rien du tout. Rien du tout. Na robangote. Parce que la forme na yo, yé pe na rapport na yo, rapport na yo. Na ko travailler na tumba tumba pona la sabatu ke ngape na zambanga na manga. Mais yo continue orchestre, ba ke voyage à France ba memio. Ba ke voyage à Pontino ba memio. Voyage à Tanzanie, mutunyo sakenda te. Et le wasilika ya ngwana akepoto, abani ko loba ba n'importe quoi, abani ko finga, abani qui senzora muninga na ete tant qui senzora bana makamuna quartier la terre ye mwana na Makengo azara wa azaso na village so wapi so na luila ale lelo ba façonner yo ba pesio makambo pas verambo na bi cette fois-ci 2022 23 papa na ebisi yo oza boss amboka tala ba tunino ko fula parce que tout le monde ba infiltré blana musaka za na reso aleki de be mishobi oh ye toyebi kaza na mouvement yo to komi mama okomi na poto okomi ko sala des missions voilà ba to ba pesa faute ba pesa blanc na faute te ba mo to la blanc na ko critique ayo critique e ko lo ba vérité ba révoquer mais ce qu'on révoquer parce que kokende na e poto deuxième tour à ke poto akenda na Koffi Olomide te ezaki quartier la tête mtetinde ya ke na quartier la tête ezaki na Tanzanie to moni ba image ba Tanzanie na chango na ba chaîne ba che ba image ya ke ino babi akena ndenge na ye. Mais quand il a été ça tout passeport, quand il a été ça monnaie, les orchestres sont morts que ce kanga passeport na yo voyager boye bakangi et Didier akangi passeport tant qu'on follow me down mais déjà ba orchestre na ame ba mise na quartier et na ba te belé ba bima léona ba bota mate quartier la te ba no voyager bana 1982 to zong ça pena ba série ya ba vient na biso ba Suzuki ba série ba vient na biso ba Sam Chitu ba série ba moto donc quartier la te za entreprise. Quand on dit entreprise, c'est quand on mis Gillette. Est-ce que Koffi Olomide, patron Koffi, ambassadeur, quand on passeport, pourquoi? Parce que Koffi Olomide a libre. Mais, et là que ça n'a pas, c'est que journaliste, c'est que presse, ce que l'on est quartier la terre, il faut en maîtrise. On parvenu que l'on a ken a befort nanga. Il y a ces gars qui massent na biso presse bakali, à ces gars qui l'est, avec ba kimi na poto. Mais il y a qui est tout à liboso, banga iponi, pas monnaie que azalaki yemo. Mais tant qu'on y est qui, quartier la tes entreprises, tant qui s'enzo galelo azongi na orchestre na ye. Et bang iso pourquoi? Dans un complexe. Mais par contre, tant sous merveille Rambo. Alors ça veut dire mabete, mais ko kende ya kisinjora comme ki watale, wataboy. Ka ye wana kisinjora tiki wata mo démarrer sur abande ko démarrer Koffi. Mais quand même état que yé pas ça muto aza lisu ya Koffi Olomide, merveille Rambo ezai partout. Koffi Olomide zarana yé partout atambola na ya zarana et tout comme ça. Tant moni muto azo finga vie na yé, boss na yé patron na yé. Carrément a tiki sur sika zalaki azongi. Mais faut mona quand même louche. Il faut quand même. Mais on a le temps de voyage à Brassa, ça une merveille. Merveille Makengo, autant tout le monde a vidéo na Pontinois. À ça, ma vidéo comme ça, c'est nanga. Yanzora, aussi mon volet cabisso. Mais tout le monde a vidéo. Soit c'est une unité pour na lobe ite temps bakena voyage à les délai 3. Pourquoi lobe na boss ne ko follow militaire. Ngalo kenanga te bokena non, et ça complexe. Mon cher Moussala babanga mutu conseil na opesa ezati ke naza jaloux na ye na expliquer idéologie faut azala na confiance à Moussa na ye to mona ngona équipe atala ba Paris to mona ba Messi baza ba Neymar baza ba Mise bazali so yebisanga ngalo bangani des habits tumba ya ba gaza seigneur de guerre qui mi leader américain et là ça que oza faux seigneur de guerre pour mutabunda ka guerre banga ati conseil na opesa petit frère kotaza azana respect
aza na respect na bato bafule aza pe na respect na bato babanda musala libosone pourtant leader américain banda makambo ye aza na ntiri ozo comprendre ba biso ba double temps to banda makambo ba internet bango baza te tant to banda makambo ba TV bango baza te ba Zakari Momba tant to banda masolo ba petit belé bazala ki te tant to fula biso to façonner bango to façonner o mission to façonner o to façonner la biso to na internet pour to zongi sala bato ba faut respect zala muninga soka pesio ato zwina sima mutu faut la reconnaissance soki le musique na biso so beba soki le ba musique na biso ba ba dérouiller et ça pour na erreur les autres salama pour nini mutu mo le so akoma kende poto akoma mona neti batu pamba mon cher poto eza paralité poto eza voyage nde mutakenda Matadi nde mutakenda Bakongo nde mutakenda Brazzaville tant yo komi na poto il faut kumisa merci Kofi mais yo le kine émission comme le bagé naza porter parole ya quartier la tête naza porter parole ya Kofolo Midete naza porter parole ya quartier la tête mais so patro ya quartier la tête nani au moins que ça va perdre on va bien en français le parti mon c'est du parti mon mental de mes moments donc ça va rêve donc il y a là ça que ndenge to sala makambu ndenge to zo kende photo yebaka on comprend petit sac là to ça le lot hein to ça wa banini to ça makambu to na la crèche et pas il y a grand prêtre héritier big manager l'homme fort plus que foreman talasco confiance à pesa parce que yo mwana mobo ya muke olokina be mission bani ko finga so bato no zo finga eza na bato so ba lobaka ko lega yo comment so muto tumboli kisenzora muto tumboli Karine Mokonzi muto tumboli Ansiluzolo na ko démarrer yo banga pe so ba makinga bango pe ba temba donc toza famille toza ensemble mais faut conseil na pesi azana respect makengo. Merci beaucoup à respect Makengo, Kofi Aza camarade Naete. Merci na boss de boss. Ah, balobi boss de boss c'est Pablo Kini dispatchante. Le seul et unique déclarant Pablo Kini prêtre. Le seul et unique déclarant au gouvernement ngolais pesi confiance, c'est confiance. Yo dans 50 conteneurs, dans 100 conteneurs et par Luanda, ça la confiance dans l'homme le plus sérieux plus que les mots sérieux elle-même. Na Pablo Kini pourquoi pas sénateur Yanzambe tout va changer. Na Robo Salate. Ah, fondé pipi de l'Oyo Yebi toujours quand on est au coach Masolo. Merci à Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Là où repose le cœur de Charity Moleka, papa na Elisabeth Moseka, na Akimi Moleka, Motomoko très bien. Nanenga on toujours continuer. Ouais, mais le lot qui s'injora. Ouais. Azalé pas Kofi, a travaillé na BCBG, a travaillé pas Fali Poupa, a zongé pas Kofi, et a kené sous collège de noble. Collège de noble zongi Kofi. Héritier Watanabe, héritier Memi qui lit de Bayoka, c'est tout à travailler. Moutoye Memi a Memi et Poto et Liboso, c'est héritier Watanabe. Lelo a claqué porte, il y a la team, a comme un loba, oh, ngaï na yona ba internet, tout le monde a biso ba yebi. Aye ko zonga latino. A zongi latino, quand même, na ndenge ya logique. Kuna pe batu baloba ke non, aye na bakisi, a lukia abundi sabadadi mula ba Francis Dibaya po ba diemi kilité. Aye susu koto susu. Aye sur Bundisa susu merveille Rambo zobenga merveille Makengo abundisa sur la latino po nenga kemi kili il fallait y pas mais matin on Kofi ke na bango tour liboso il fallait y pas zala ya yepe susu na makamuna po aluka susu ko déstabiliser Kofi bandolinga ka ye abando boya lokwa ndeti bino bongo lobela sikoba o keno kisinjora yende mutazongi na mouvement merveille Rambo aza susu ya portateur aussi le temps muto soldat makasi ya quartier latin o ya bundi bitumba ya makasi auprès ya Kofolo Mide. Donc lobi bon na yo ki o mena ko loba lo mo boye donc Kofolo Mide n'est patron Kofolo Mide n'est président ya quartier latin o moni Kofolo Mide nga zawana aza na loba lo mo boye na orchestre o lobi lo mo ki sinzo atamboliti mais ki sinzo atambola c'est normal eza na mutu mususu Kofi akala aza ya lelo ti quand on yeba Kofi tanga banda ba chacho anola ta ba bazette mais le Kofi aza le seul artiste ozola ta forme oh le penda qui na maison to mona ba vidéo to check yango o meke vie penda beti bora 60 000 €. Donc elle a ça que Kofi akalaza le lote et ande mo po lo ba kisenzo wala po wana za mutu na nga leader américain et ça te na côté la kisenzo ba mettre ça analyse kisenzo lo bi ka tambole pa ba jibe atambole pa ya banani atambole pa héritier Watanabe soka memaki kisenzo na pota memaki ofeletsa na zongi so nano kisenzo akena poto pa héritier Watanabe parce que na boulot na yi Dadi Moula travaillera bien.
banani wato otanga kombo Francis Diba va travailler bien mais c'est ça que par rapport au niveau et un joueur muso beta na malekesa et un joueur muso beta na sangabale mais so ba zolo joueur beta na mazembe keba transfert les avalé donc qui se nzora qui leader américain transfert les hélicolo wata tala ke oh mais latini wata pona pesa ngo makam na ngape riteni na sali disque na makasi pezo makam fona so muto azana expérience yango so qui se nzora ya bo mona meme na poto feleta parce que qui nzora ko côté pas héritier wa tata mas yo mo lobi ba wata lié kanga mokili so ya bisa dadi mo la banda et pas ya héritier sala criminel ba loba ba biso ba dula ba na ya directeur ya marketing yango ka solo ba la team po yo so ba na ba logique ya ona ba nego yo ba ndisa neti o diminuer siko qui nzora tena o dire comme ça juste question par rapport à yango pe no répondre yo les espiritas les représentants et héritier tant même na poto pas santa capable pas ya na makambo omoni ba okesa na ba quartier la terre faut ça na makambo okoza ko faire diminuer yo mais on a makambo te net biso ba double ko so na makambo l'internet na moi je parle toi tu parles na bossa na pas tu refinde on out na bête na quoi moi je parle toi tu parles est-ce que Roko allez va dormir dans la chambre à côté na ndako ba qui se nzo so ba wata aliye wata kanga aye pas ko follow me de tant mutaye abeti bino maman papa na biso aleki papa na bino akangi so yebisa place qui se nzo ba pesa makengo to ba pesa qui ba pesa qui se nzo ko na makambo ye makengo umena quartier ate na sala nini bana ko follow me de makengo azala na quartier de pecho na merveille ko follow me de beti 8 ans au disque bi marake abeta ka ba single sikondo so bimsa lejane de la pesa kasala makambute papa sa kasina na makambute pa muto asala makambu ah papa yo mona quartier la tete mikolo makambu ba voyage ba puis ba okene so États-Unis de la pesa ke azala ki ko follow me de a obi ka message azala ki na bato mababe azala ki na bato ba yombo ko fela mina tangina bato bayombo bato bayombo rambo ko fela mi poto ya wana lobby pecho malakena ba ake poto esali nini poto za voyage ke na musani mais vai maken so to boya ndeni so yo muto amemi na ba poto otang yo na ko boya iti so na ye na ko follow mi de na zengra yenda zengra et la ça nini to yaka na ba orchestre to ya ba osala ba promotion pour na poto te et ça la ba musu ba vivre na kini ba leki ba to akenda poto so so la logique yo vivre na kini no ke poto te o vivre bien te na vivre na kini est-ce que faut que nous soit vivre na keka poto non c'est pas ça c'est pas que poto ndé muté pesa mutu vie et ça savoir na yo na mayele na boulono ndé muté salo et ana ba musu akenda poto te mazo la na kini ozo ba point basé belé ozo ba bina filé ba zuba mbongo na ba kini ma komo kende poto donc ça na mutu ki poto te ça que petit na nga makengo conseil na pesa yo respect faut ça na kisenzora pour kisenzora muninga nete soki ya sali droit de réponse yeba siko biso bato kisenzora ponga nazanga mutakase la tête nazala nga pete ko faire pesinga mo mais tant que yaya et tant que yandwa et tant que mutanzora soki ya démarrer nzora a sali ka ba droit de réponse biso to yele ka na démission na bino et puis to rotuma effort pour to banga mutu te po babi mutafinyo na 6 heures yo yelena c'était donc tout ça bata ba face tout ça bata ni to expliquer des idéologies à soli mabé blanc na yesika na quartier latin mais comment audace a que no bano merveille makengo ba révoquer on orchestre et te que on s'abîme sans esprit au kimi guerre ba ki maté to bunda biso tout bitumba mibale puis ballon na biso eza kokoti beta kokoti chabi bandima merci beta kokoti chabi bandima merci la batutu oh vous êtes toujours considéré Zakari Mwamba vous avez parti vraiment à travers le monde vous êtes toujours au fou et au moulin merci beaucoup na madame Mireille Wakanke la patronne ya agence Wami Service agence ya fret maritime et aérienne Wami Service aux bongo na 5 boulevard Ornano numéro 75 018 Paris 16e on a vu le province à Kinshasa on a venu Maringa numéro 83 na étoile bleue vraiment félicitations pour tout vous êtes pas prêt à travers le monde vous avez posé au tinda colis vous avez posé au tinda mutuka et vous avez posé au tinda mbongo et tout bon contactez bongo agence Wami Service na 5 boulevard Ornano numéro 75 018 Paris 16e wana bon okutana na ye moko madame Mireille Wakanke tout ça continuer na yo mais trop lelo comment na ndenge yepé merveille bakendaki na bakali bakendaki na bakiller et à un moment donné après ko finga bakiller no ba même no poto bokimie ba nini bona bo esko ye lelo ndenga za bongo na minute oyo atika la poto libela luka dok to akei po zonga lisusu azonga quartier latin ba wana za vina ye na ebité soko otika la bongo tant tu déjà qui a comme le bamabe azaka ko luka mukanda donc eza na normal eza vie privée mais un conseil na opesa ye
na vie faut la racima faut la rétroviseur Zakari Mwamba moni lelo ba te belé ba opètre ba te belé ba obé ba ba relation ba soigner ango et on a le bagi il y a vivant et devient c'est le dessein d'être tracé chacun de nous attends la Bible so tangi na Hébreux 13:5 balobani ne vous livrez pas dans l'amour de l'argent ke ba mbonge bomaka aucun place mo envier mais yeba lobi nango ko folo midaza na mbonge bela za boss après so vie après so relation soigner ba relation on regarder ka pétrole makengo gafe fort donc akeba azala ba maîtrise ba ke batu ba bana makambo liboso na batu ba bana internet so liboso et puis biso mutu to fula bango parce que to bito kangé boto kangai pour internet c'est ça na maboko na biso donc respect pour ça là en tout cas merci beaucoup na masa na ki senzora déjà ça na ki puis to ko kutane calamité na bon marché wana en tout cas merci beaucoup na Omba parce que na bon les gens ta boire double Rolex journaliste et patron muta makambo na kutane pe na okabele parce que au moni lelo to lia na musana biso to ba maneto to boka Pablo Kin déclarant quand poète Pablo Kin déclarant solo oh le labimi na mupepe pesa na bato bele bagara on a déclaré Luanda osaka nini osa commissionnaire tam so teka ba makasu et ala bato so za commissionnaire ateka ba kimbiolongo et ala bato so na Luanda bateka ba mondongo tu vois grand poète Pablo Kin le véritable l'homme du moment autant moi la mobile aussi si dit bicolo yazo teka la barbe blanche l'homme à la barbe chalara cheveux blanche aza mystique ite maza mystibi nangla za mystibilant yo déclarer le kuta na Luanda teka kama kazu oteka soki masanga nsamba yo okokana na Pablo Kin donc grand pote yebi donc na bi que déjà tant autant l'émission grand pote robenga rosola parce que ça muta ba blague ici donc laissez le temps au temps le tout le monde ba petit fali ba bimi et c'est époque na so yo soki petit soki nani soki petit nguba yo ko petit fali laissez le temps au temps donc ba double Rolex to ba bima ba Zakari Mwamba to ba bima bino so ba pecho boya le faut respect ça là soki respect ça te na ici bino ba mikolo pas dormir dans la chambre pas dormir dans la chambre merci on continue pas dormir dans la chambre tout ça te lelo faire rigolo na première sortie na ye médiatique après avoir que allait carcérer na prison ndenge to ka biso tout ndenge azaki na prison coffret Kobimanaye à ça qui prend conférence de presse là ba confrère journaliste diaspora ou bazala kuna to mona mo batebele ba yoyo casserole machalanga yoyo casserole wana bazala ki wana batutu bazala ki wana et tout et mona ibango maintenant siko yokolo ba faire rigoler lobi keno a grand chanteur ya mboko yo batutu ba finga ye ba critiquer ye pour ça grand ceux qui bazala ki 5 grands chanteurs na mboko tamsu ya ngapema to ba yo ta que journaliste double Rolex na ville à Kinshasa na Congo na époque 5 bons chanteurs ya makasi bazate bon on va faire place on a salaire parce que ba chanteur bazape ba l'équipe faire photo lo ba clair nga lo ba clair mais nga lo ba vérité so ba chanteur bazaba yemba pe ko le faire fallait lo basko nini faire place on a café pour ani au moins do ba faire bazana ba bureau na bato bazana ba on e ba te bato ba landaka ba faire po ba flataka ba mbongo to ba fallait ba kena époque na biso wana so fatanga so na époque na bango que ngana za grand chanteur mais tant que ngana za grand chanteur te kasaloba qui peut dire à souligner bien avec que non avec que ba madilu ton bazala ba pepe kale bazala ba kesa ka bazala et tout tando ka mutando lo bate ba grand lobi l'époque na bango lelo à l'époque na bango ah bon so ki l'époque na bango on a lobi bien donc Hervé papa Hervé fait rigole à la ligne que ta boire double Rolex donc so lobi bango so na corriger donc on a azana raison parce que za grand chanteur pour na 5 bons chanteurs il y a des habité il y a des chanteurs na moko bazate parfait il y a na bi faire na génération na bango soki batie parmi les 5 chanteurs oya makasi ba autant à faire mais na détaillé que faire azali numéro 1 faire azali numéro 2 faire azali numéro 3 mais na lobi na 5 chanteurs na temps ya faire ya lobi bazate soki bazala lobi ya rofe soki bazate ya ko bataka za grand chanteur parce que yete mutapona ba chanteur ya za musicien net ma musicien pour la cause yemba danger faire yemba bien héritier Watanabe yemba danger nani miel de son Papa Snell ayembaka danger Fali Poupa ayembaka danger so yo ngolo bake yaza yesu akomi nani ya komi babenga bana bato bapona ba mise bazama ba jiri akomi ko sa kinga so biso siko etake presse to kolo bake ya kolo babongo to lobaka ke nga faire gola na za grand chanteur parmi la génération na biso soki batangi 5 chanteurs bakotanga nga faire gola baloba bon mais yo loba grand chanteur ko so lobi grand chanteur au moins peut-être miel pas roboya nani la coste pas roboya la coste kutu aboya ki alobi kasomoni c'est na rien ba 5 chanteurs kasomoni ba on a lobi que ba polémique pour la coste pas yemba danger donc on a dit que faire grand chanteur la coste grand chanteur nani miel de son Papa Snell grand chanteur
fali pour pas grand chanter pour le loba fali basa d'école le loba fala beti bango bloqué tout le monde ba kese belé loba te photo loba bango biso to après ce kokota raté to ça ba sima ba fala beti bloqué et bloqué bat so to loba te que mutasele lo c'est la science fiction et kangi so yé personne merci to monyango mais so to loba nini donc yé za grand chanter faire go la salle la musique bien fallait ça la musique bien mais aloba te ka za grand chanter so ba grand chanter ngaso na boyango bongo na boyaka. Mais ce qu'on est l'idée la cause c'est l'émission à confondre avec Papi Mboma n'est pas à répliquer qui sur il y a des propos à faire à l'obaki il y a pas beau il va tu peux faire et kuna bah au fin à l'idée la cause c'est que non à faux chanteur et tout et tout l'idée la cause à faux chanteur il y a de faire à l'équipe bandati l'idée la cause c'est à bêtiner au caisse moi on a fait na wenge aux autres on a tous piqué non bateau l'idée la cause ça sera banzembo et kanga l'idée la cause c'est à son mukanda l'idée la cause c'est qu'il y a poto azana complexe à mututa aza grand chanteur totika ba polémique ba buso ba faire yemba bien l'idée la cause beta bien au moins ba mi bato balanda oso ki ba golwa o banani bana ba tafali ba benga bana ba warrior bangonde ba oboma ba leader pour nini musique na Congo ba défendre Congo to na posa ba ba find bango mais ba tika ba sentiment ozo ba au moins petit Zacle yoza journaliste à Makasi yoza na idéologie vient na biso Zakari faut venir to chaka ba liste to epena to voter au salimo soirée mo pas venir na biso héritier mfu ki batte mena ata 20 journalistes to telemi penda boy to ba no pona scoba star o ba beti na année tam sur 2022 2023 biso ça que presse pour ba presse ba corrompre ba au moins na batu mo ba ça c'est loro mo boy mutu mo ba za na rien aketa mtu na ndoko musicien mo ba kabele catch au moins na poni mutu so biso mo presse photo na pona scoba musicien 2022 meilleur artiste Fally Ipupa applaudissez to betele maboko 2023 meilleur artiste fait rigole to betele maboko wala so mona ba polémique aussi là 2023 2022 2021 to ibisa ko na ministre na toutes nos questions bana 2020 2022 musicien ni wa sali succès na banzembo ko le ba misa Congo pesa ngape kombo terrible le tout ça peut se plater ngai comprendre ça dit nga na polo tout na yo parce que elle ça dit dans elle ça que ba musicien na biso le ba travailler ba comment même mamamunete na polémique ba musicien na biso ba leader ba comment le ba fanatisme o ba benga na français ba comment ba fanatique na ba fanatisme ya ba loba donc ba comment ba ondeni soki ba okili kambu mo rebimi yo musicien faut la concentrer ne loko sala yo ba komi no ko lobo ko na page et na sens to mona ba Nigeria ba sala ngota soki ba lobi que yo ça faut chanter mais biso ne to juger to banoke yum to avoir chanter yum to avoir biso ne to za presse dans tout tika bilo quand tika ba polémique pamba faire rigola yemba bien la cause yemba bien Emelia yemba bien donc to za ba chanter que tabu na bosse Emelia so Emelia yo lobani Nogolias manda chante lobani ba chanter ba za danser ba yemba dans tout tika esprit wana na yebi que faire rigola linganga fort Papa Hervé concentré boulono dynastique na moni dea bango na selo ba na studio ba concentré deuxième volume ba pesi Adjani automoni Adjani ba pesi Penzembo concentré album no dynastique parce que vous avez placement ya fort bimi concentré dit selo tika ba distraction o ba golo ba lobaki o ba nani bino ba golo boy pesa ka leader conseil boy rater ka chaka moto pour faire ça concentré mais bino boyele ba distraction pamba et ça la bien mais na yo to mona auto soulever akino Adjani ba pesi Nzembo mais c'est le alobi ke Adjana royemba te na dynastie Adjana pe a fâché Adjana sesele a fâché romona ke comment c'est le yo ya comme nani pas faire rigola on a ko interdit ba projet ya ko sangisa ba anciens collègues c'est l'idée et outil pas ya faire rigola on se comprend abengi ba grand abengi ba anciens collègues na ye o ba saki dispo ya roya pour na dynastie o ale selo azo le kalo ba kino Adjana royemba te parce que pas au monde Adjana zo kanga matro pas héritier watanabe et moi qui na répété wata et tout n'est-ce pas comme robeta ba cesse mo be alo ba kino Adjana royemba te na dynastie yo te que royem ça c'est le nini bon on a pas un message passer le c'est le à faire c'est le à mutunanga na sola bien ce qu'on fait le mutako décider na dynastie to c'est le ya mwana question ce qu'il faut retourner ce ya mwana pe na tuni c'est le na tuni pe faire rigola dynastie quand bo sangisa ngona c'est le c'est le na mbongo ndambu yo che mbongo ndambu o beta dynastique toni dans dynastique to ebike za ya Papa Hervé faire rigola ndenge bazui c'est le yo ndenge ba monto bazo ba limbo ndenge ba beta ndenge bazo ba bindombe ndenge bazo ba bikritoni ndenge pe ba yozo Adjani le so yembi na faire rigoler za maman na dio parce que Adjani za grand chanteur ya mboka o Adjani yemba Nzembo mo Simeon Tilelo o musicien nyoso ya na maison mais nanu mutalongola Nzembo wana azate ngape na cheli bino preuve à l'appui na cheli bino pe $100 musicien o roya na tige
akoya ndi yemba nzembo ya Adjani ya Simeon ngai double Rolex na tiki numéro nanga plus 243 89 680 67 69 na koyena émission na yo na kobambe $100 wala sunga pe na pesi des voix wala pesi des voix merci beaucoup yo bambe ça so yebi benja masime alongoli ya ko longola nena jana akenda o so za tenorise to mona ngo miela to sala ngo alongoli lo affaire mais sunga pe na bi o ko ya ko yemba zembo ya Simeon bande ba vocal ya alongoli ba vocal ba JR alongoli bi ngala ko ya na plateau no papa na pesi numéro na ko pesi 100 €. Merci beaucoup parce qu'on va faire Stade des Martyrs faire rigolo lobeke et lora au sala pona ba gaulois c'est ça kino rendez-vous na Stade des Martyrs Fally Ipupa c'est 29 octobre à quoi affronter bon Stade des Martyrs pour la première fois na génération 5 na génération 5 comme on a mutali bosso a osé pour affronter Stade des Martyrs c'est Fally Ipupa c'est 29 octobre faire rigolo la paix héritier watana BP annoncer qui peut Stade des Martyrs na moni na ba affiche et tout le 25 décembre ce qu'on fait rigolo là hier à lobby mais à cette date ce qu'on a fait Stade des Martyrs il y a fait rigolo là est-ce que Ezuipe comme appena que non à remettre en pas pratique. Bon, petit Zacle Mwamba Zakari Mwamba Masalanga journaliste à Makasi. Na kolo ba ke martyr eza ya mututé. To mona te martyr eza ya JBT, eza ya Werate, eza ya Ferrete, eza ya Falite, martyr eza ya stade. Ba chango pona mututé abeta. Eza lobe oye lo ba congolais na kamo abino, eza mutabeti na martyr. Atondisa ta abeti déjà stade de martyrs. Siko polémique yango zani. Et puis martyr ne eza lokala ponga bi. Ba chango wana. Côté zala kala wenza bichaku chaku donc evandi nango wana o beta na martyr to mona pe ba okese bele beta pe na martyr yo yebi to filma ngo pe betondeke ba msu ba koma ya to kanga libu to kanga riba ba to ba komona donc botika Fally Ipupa en tout cas merci beaucoup na king nga sepela na muto sala ne musala bien botika ba polémique o ba msu ba lo ba Fally concert ezanile concert obeta matewane comme jalousie Wenge musique a bêté concert aux alagi biso to soutenir qui to soutenir be Fally Ipupa aigle et puis faire répéter oya biso ka presque to soutenir donc to tika polémique Fally Ipupa na bi que le 29 wana a rebeta concert ne le ka kitoko ta concert on a ki ba 2500 donc ta 2500 na bi que ba wario ba za rappel belé na bi que concert ezala bien en tout cas courage Fally Ipupa le monde l'occasion de voir Fally Ipupa tout le monde bien azo bosser pour na mboka to so mona ba voyager ba ta drapeau ya Congo c'est ça c'est le Congo qui gagne tu as regardé pour na ba polémique boye ba to ba sala ba polémique et na ba mise belé tilelo ba na ba orchestre mais na bité so ba kuma ba porter parole na bité so ba kuma ba nani bête musique ne to mona ba quartier la teso voyager ne to mona Fally Ipupa nenga zo voyager ne to mona miel de son kutu. Ah mais ma orchestre na bangola que na orchestre na ba free d'ici. To moni pe soupina filé ba Robino, c'est ça. Et ça dire que toi ba polémique à bozoba. Fally Ipupa robeta concert ne botika e abeta concert total e. Po wenge pa tondisa ki. Total a fait Fally ne ba bika rotondisa. So ba on dit matin rotondisa pourquoi? Ba bi laisser l'état autant. Merci beaucoup. Quand nous pratiquement la souka ya traité na double Rolex merci beaucoup na frère Ale Wakanke babi frère Ale Wakanke babi chantre de Dieu o azo bongsa bongo album Elubu Yankolo déjà chanson promotionnelle et ça bongo na Remangol TV Canada Remangol TV Canada o déjà chanson promotionnelle et ça bongo touche penalty o ba sali bongo featuring na Serre Lor Mbongo très bientôt bo reçoit ce clip na intégralité na Ale Wakanke officiel merci beaucoup na batutu donc na so pratiquement na souka traité na message moko fort na bateau tout balandi double Rolex a on a Tumba TV poto kabwana yo. Merci beaucoup Masalanga Zakari Mwamba journaliste à Makasi retiré de remontada. Donc on a fait ce premier fois les kana plateau mais ça m'a libo monsieur bon on a dit na salle émission na rue na Toki. Et allez tu m'entends beta balle donc. Merci beaucoup na fait na babi Feli Mundele balobi l'infinito babi mwana roi na France wana grand frère na propre. Talaka mwana mobalo soane sur la parfait zo bima na téléphone. Na pesi mbote pa Masalanga héritier matuka ma boss babi deux fois c'est Fossé Kinsona le vieux Fossé Kinsona et puis Robert Kinsona bana Londres sur puis na moni les sous Vicky Tolo babi papa na Chanceline et Mounianga à Paris en tout cas la personne morte et puis Marius Lufuma les Bulgares à Genève na Suisse Mikoloyo na bina boire na bango pour na boire qui trop ba fantirer ba les trop dans la bagine na boire sous cette fois-ci ba fantirer donc Mikolo ka bato parce que solo là ba solo. Merci beaucoup. Merci la maman Clotilde de Bondo plafond de Rennes. Maman Clotilde de Bondo plafond de Rennes. Le numéro de contact est plus 243
le véritable code. Le véritable code, Costa Coulé. Costa Coulé. Costa Coulé, donc véritable code, Moutapesanga Moutouka. Le Willy Moucheni. Venanga Costa Coulé. Willy Moucheni. On a dit ça que papa n'a pas l'objet. C'est ça, Nina. Si quand on a l'objet. Je vais appeler la police. Je vais appeler la police. Donc le véritable code, Costa Coulé, plus 243, 89, 680, 67, 62. Costa Coulé, Moutapesa Batumisala. Costa Coulé, Moutasali, le toro m'a véhiculé. Tu as dit Makolo. Oh, les Kabamona, you maman sopé le maï. Mais le soro sopi maï, n'a pas de maï. Merci beaucoup, boss. Le Costa Coulé, dans ça, les films, Kalaming, le véritable code des Zoya, plus 243, Yone Makambu. Patron alimentaire, Moutako Sabisoate. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadjefa. Merci beaucoup, Nadjefa de Bretagne. Robert Sanate, mou péché de Bretagne. Plus chéri de Bretagne, merci. Na joli fils du roi. Contrôler la couloir qui m'bouta, on a contrôlé. Joli fils du roi, merci beaucoup, maman Clotilde de Bondo. Plafond de reine, véritable maman sociale, Yoyebi. Car nous avons coaché ma solo, maman Clotilde de Bondo dit. Merci, na maman Emeka Grave, Balobi, femme conteneur, maman Emeka Grave. Balobi, femme conteneur, oiseau séjourné, bon, on a Kinshasa. Merci, na batoutou derrière la caméra, c'était Gédéon Lutondo, Yaba Gédéon. Élégantissimo, garçon bio, il y a Choco, il y a Moutassimi côté à montage Mahamoutou. Merci, les retiens, vous qui bing manager, merci, na batoutou. Portez-vous bien, c'est parti.